Ozomona vie boke chalinga biso mingi. Mais vie boke chalinga biso mais to mona ka fingaka. Yo kolanda wana te vie tellement que monike ndeko na ye star na ya lingaka mingi Inosbi annoncer concert so po a éveiller conscience ya bato po bato bayeba ke concert eza wana ndezo kende na mafinga ben wana vie na biso alingaka ndeko na ye Inosbi mingi alingaka mingi kolanda biloko wana basa vie na biso ayebi ke Inosbi déjà tonga ba palais na ba est wana asalaka badon ya makasi awa kutu bato ya est na cité umoja baile bauti kolia ka mikolo bati kolia lisusu mais abimelaki bango ba fourniture scolaire ba cahier ba uniforme après balambi biloko baliaki donc vient na biso ayebi na mission impossible tout ce qu'il fait ezalaka ka réussite totale. Réussite totale. Réussite totale. Voilà. Les années loko to beta vraiment et les kaka inaperçu. Tout. Ils aura toujours au top. Yo mona ba concert ni to beta penza o batu baete. To beta ba concert na États-Unis batu baete. Voilà. Bongo Belgique fief na biso. Belgique penza mboka na biso penza ba fan na biso ba tonde belé kuna. La question ba biete. Yo mona ba gift nini. So to za partout. Nzemwaneza kitoko makasi sozi couplé ya leader na ngai avant cha lokolo tala. Avant cha lokolo tala. Tala ninga kwei. Abamba mina tatami. 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 Akwei. Akwei. Wana sikomer na biso alobiyo sokola maboko na yo salite. Sokola maboko no salite. Bana omuna bana ebele bakomana bango ba salite mingi mais avoir na na caméra po ami biseloko na artiste sokola maboko no mama lobi sokola maboko na mukaji biscuit chulu bonbon azoba balola azoba alola non oyo oui, ça pensa. En tout cas, vous avez le deuxième album. Vous sentez que marambo ya koleka wezali. To beta ba conscience moni pensa que tu zo teka babi to beta ki aqua splash out. To beta ki out $5, $10, $25 VIP. Moni pensa que bato ba osomba billet zo monana. Billet pe sili ya VIP sili ba imprimer pe billet musu le même jour. Et sili pe. To kenda ba mbujima billet sila 11h. Na stade il y a 45 000 places mais tu t'es bien ici là 11h. Voilà. Puis ça te donne mission impossible ta. Ba ngonde ba mekana no koyo sabiso awa bazaki atana makasi ya kocha caméra po ba lobela concert na biso aqua splash te. Tango to sala ki penza réussite babanda ko zela soki to kotonda te soki ndengeni mais tango e komi réussite bazo makasi ya kocha ba caméra na bango pona ko lobela ngo mangambo. Ou bien, eza pe ba idée abatu mususu et bazo banga pe batu bazo ba problème selon niveau ndenge billet zote kama moko pe moi ko banga ezali ke débordement ko sala makasi nde ba komi osala ba émission na pona ko banda ko décourager batu mususu mais je suis désolé nga biso to kolanda bloko wana te biso to za ba griffe zomona donc Inosbi déjà beta ba poto wana talaka Wizkid. Oh bango balingelaka. Voilà. Wizkid. La beta déjà asala kaka asala soki moi vidéo ya fali mais fali alenga na ba mbwareur balenga mais ce que Wizkid a invité ce que Inosbi na concert na epe na caché plus de 150 000 € ya caché na ye mais Inosbi ya ko beta concert na poto na Paris. Au badaju bazala ki ba Paul Pogba ba artiste minene bazala ki minene o bazala ki wana pourquoi tu kozala kaka focaliser na ba fit. Est-ce que Wizkid tango abengisa ki leader na concert na ye azu caché 150 000 €. Et c'est tout ça qui n'est featuring. Mais il y a des gens qui ont featuring na bango. Pourquoi bengisa ki bango? Il y a des gens qui ont visibilité na sima bato. Mais biso tout ça bon côté. Biso tout ça na visibilité. Ba featuring est un complément.
ekozala nango. Mama wa taifa Jika TV. Bonjour, bonsoir, fidèles abonnés de Jika TV. Nous a bienvenue à l'émission Nabiso Rendez-vous dans la griffe présentée par moi-même Rachel Mandé. Et là, je salue tous les griffes de près ou de loin. Et merci pour nos commentaires, nos soutien, nos like. C'est vraiment que vous avez Jika TV News de près comme de loin. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un plateau et nous avons un jury autre comme qui est parce que tous les déjà bien absolument comité parce que tout ça déjà na concert aux nene na carte déjà en Belgique ils le 1er décembre voilà avec mon benjo to ko découvrir peut to yiba et ceux qui ba bien comité parce que il y a déjà bras gauche ou bras droite vraiment ouais dans la pembeni penza ya jeune leader comme on dit porte-parole voilà la pesi mote na Jika TV et pour la confiance pour opportunité toujours qu'on peut saviso et merci na Fabrice Mandé wazalaka toujours derrière la caméra et merci aussi na ba onyo so ba continuer ko pesa nga su ba conseil et bo continuer su ko tala ba émission nga merci bo continuer su ko tala ko partager voilà nga yo ya bino na zongi bo partager massivement ba commentaire na bino et ko ça nga kitoko makasi voilà et merci na DG Minonce et pourquoi pas exaucer bazalaka toujours on a voilà Fabrice Mandé ce que ça nga jimoko ko tala nous inviter nga à qui j'ai déjà bonjour et bienvenue porte-parole valable. Bonjour Rachel Mandé. Molobeli boni ba santé. Te santé za nango kimia kandi ngozo mona boye mona penza ke moye kutu ya kotunda eza kwa kimia penza ezali. Kimia ezali makasi wana na kobanda nanu pona bandaka bongo te. Fona pesa nanu mo patron Inosbi molodo leader les jeunes leaders les grands leaders la légende internationale Inosbi Tigre les ballons d'or de la musique africaine l'homme qui a découvert la musique urbaine à RDC, l'homme qui inspire les jeunes talents, voilà. L'homme qui a donné les goûts de la musique urbaine à RDC. Ce qui est petit belé, c'est basé dans la musique urbaine, c'est grâce à lui. Sans oublier Big Manager, les servants Montaigne, Zamba contrat, Prince Balou, mais plus que Don King. Gizo, océan de la musique africaine, nous avons inspiration si la gâté. Talibongo Kuna, ou Talin Zamba clip HB. Sans oublier entourage entourage ya Mokonzi sagesse zo sala au Talibongo Kuna mère de mère c'est boss wana sagesse ezo bima lokola miliki au Talibongo na mopanzi le futur député Totoche Mouya les l'honorable voilà Bambote Nabino Bambote Belé et na Junior Birero Bambote Belé na notre futur député et voilà pour le informaticien Makasi il y a haut niveau voilà pour le jury a commission ko travailler avec les coordinateurs Makasi lisusu koleka na peso mbote ouais si ma pèse informaticien nyo c'est afoko donc ordinateur est comme le la téléphone ya Itel et pas naï. Vraiment. Voilà, nous te saluons notre papa Junior Birero, Molobeli Njuri, tout ce que ta maman a sigé Nabiso. Batozo baki babiete kamité. Babiete kamité, émission de comme au Salema, Molobeli Njuri, et ça n'a Nabiso babié. Et c'est si vite babio eza. Moni, babwa kaka, mabanga na manga ya kotela. Vous comprenez? Voilà. Soki leader nanga ayebana kité soit zaki na makambu te mututa koko tia caméra na po lobelai ba ko lobelai parce que azana actualité pas na succès azana succès wana bandoki bambwa ya internet esko biso tozali pour na ko recadrer bango ça moi internet bazangi nde musala ko sala il n'ose pas aller à la mission impossible. Tout ce qu'il fait, ils ont la réussite totale. Réussite totale. Réussite totale. Voilà. Les années locaux, tu bêta vraiment et les caca il n'a persisté. Tout. Ils sont toujours au top.
yo mona ba concert nini to beta penza o batu baete to beta ba concert ba États-Unis batu baye Voilà. bongo Belgique fief na biso Belgique penza mboka na biso penza ba fan na biso ba tonde belé kuna la question ba biete yo mona ba gif nini so toza partout babi ezana 45 euros 65 euros ezo teka ma danger po ezaka vente en ligne mutu akotia temba beta akendeka na site abeta atala mais oui billet na biso etekama très bien bato basomba babillet eza bato mosusu bazolonga ba Angleterre bazolonga ba Allemagne bazolonga ba France bazokendeka basombi billet bazongi eza bato mosusu bazosomba yango en ligne ozo comprendre mutu ayelo loyenge te nga nayebi bapeti nyonso wana baza ta niveau na biso te neti nga molobela ntongo boye griffe penza ya makasi molobele penza makasi boye yo donc ata mwa bambwa moko boye batie bakamera na bango kutu epola mutu mpe aolanda bango aza te so otali meme ata na banini na bango bazosala bato mpe baokipe bango te concentration biso tozawa biso tozopesa information eza exacte ndenge omoni mpenza ke billet ezotekama bato bazomona tobeta baconseil omoni mpenza ke tozoteka babi tobetaki aqua splash out tobetaki out $5 $10 $25 VIP omoni mpenza ke bato baosomba billet ezomonana billet mpe esili ya VIP esili baimprime mpe billet mosu le même jour esili mpe tokenda bambujima billet esila 11h na stade ya 45 000 places mais toteka billet esila 11h voilà biso tozala mission impossible te bango nde bamekana nokoyebisa biso awa bazalaki ata na makasi ya kotia kamera mpo balobela conseil na biso ya aqua splash te ntango tosalaki mpenza ya réussite babanda kozela soki tokotonda te soki ndenge nini mais ntango ekomi ya réussite bazwa makasi ya kotia bakamera na bango mpona kolobela yango te mais ntango fale asali mpiaka na bandana balobela yango te mais fala salaki mpiaka te tomonaki déjà bato bazali fale asali mpiaka mpo concert wana ezalaki payant te ezalaki ya ofele masali mpiaka pourquoi baya kotia bakamera mpo balobela yango te soki na moto azoteka billet na normal azoteka mpenza billet na vrai bozotia bakamera mpo banda kodestabilize yo monaki te publicité moko eza wana mindele kutu déjà batondi na salle wana avant leader aya déjà publicité bazoprésente affiche ya leader déjà salle kutu à moitié plein bongo ye moko so akoti wana ye moko so akomi wana ezala ndenge so yo vandi na yo na mbuti kuna so vandi na yo na bikuku obanda critiquer concert ya poto openza ke bana poto nga na wesa na bato eza première fois te inosbi abeta concert na poto la première fois te eza première fois te siko eza combien de fois parce que tout le monde a déjà avec ça la concert na Belgique c'est la première fois eza bon Belgique c'est la première fois te to beta déjà Belgique wana na temps avant Covid e bana tant leader abimisi yo pe tozaki na ba tourner ba date belé to beta Belgique wana tombe ba image ezali bakota YouTube. C'est que Belgique n'a mieux pour la deuxième fois. Pour la troisième fois. Troisième fois Belgique. Oui. Voilà. Ah, tu as aux la couleur café. Yo otala gite. Oui. Play à craquer. Batu baye belé o yo kutu baze réclamer mama rebo a matcha na pesi makam. Sikoyo salwana nga kutu. Nazo ke nango mawa mais bino bozo cha ba caméra na bino pour na ko bana ko déstabiliser nga kutu na ke la salwa na mawa o ke la mana ni mo le beljo oh tala ka niveau ya nosbi salwa ko bukana salwa les amukie mais ko bukana ti e ko bukana to ko mema ngambo ti to ko mema ngambo ou bien eza pe ba idée abatu mususu et bazo banga pe batu bazo ba problème selon niveau ndenge billet zote kama moko pe moi ko banga ezali ke débordement ko sala makasi nde ba komi osala ba émission na pona ko banda ko décourager batu mususu mais je suis désolé nga biso to ko landa blog wana te biso to za ba griffe zomona
donc inosbi déjà beta ba poto wana talaka Wizkid o bango balingelaka voilà Wizkid beta déjà asala kaka asalaka soki mwa vidéo ya fali mais fali alenga na ba mbwareur balenga mais ce que Wizkid avait invité ce que inosbi na concert na epe na caché plus de 150 000 euros ya caché na ye mais inosbi ya ko beta concert na poto na Paris o badaju bazalaki ba Paul Pogba ba artiste minene o bazalaki ya minene o bazalaki wana mais inosbi alengi te normal aka beti concert a sali donc rage mo a danger wana kutu yo pe donc sale to mwami apa zongi kin aki abeti ba Madrid abeti ba Allemagne sal moko ezalaki en Angleterre fallait to beta mais par rapport ya makamba Covid donc concert wana toyaki ko beta te donc poto ezala biso poto ezala griffe poto ezala biso 80% ya bana poto baza ba griffe de tigre 20% nde batikala ba footballeur na ba comédien 80% ba griffe de tigre et 20% c'est quel cas mais bon on a qui on a couleur café voilà comparer couleur café au fallait beta ki na o ya biso mon teke ya biso eleki mais nyo c'est ça ya biso eleki parce que au monde que mindele bazaki ebele moni pe communauté belge bazaki ebele hein mais ya fali sotali penza ba mona ke baza ba masana inde bazalaki mo liboso différence ezali makasi différence za makasi surtout beta concert ba invitation te ya concert penza payant et puis soki mutu abundisa neti ba concert ya boye aza ndoki soit toza congolais te c'est toza rwandais mpona nini concert wana eza conseil humanitaire mpona kosunga bandeko ya este bakashe kobima wana ekokontrole makambo ebele mais yo ntango kovanda mpo banda obundisa neti concert ya bongo nga nakomona ndoki nakomona ona ese olingaka kongo te neti vie na biso bokeco oyo vie na biso analinga biso mingi vie na biso analinga biso mingi ozomona vie bokeco alinga biso mingi mais vie bokeco alinga biso mingi mais tomonaka fingaka te yo kolanda wana te vie tellement que amoni ke ndeko na ye star na ye alingaka mingi inosbi annoncer concert so po a éveiller conscience ya bato po bato bayebake concert eza wana nde ezokende na bafinga wana vie na biso alingaka ndeko na ye inosbi mingi alingake mingi kolanda biloko wana basa vie na biso ayebi ke inosbi déjà tonga bapalais na baest wana asalaka badon ya makasi awa kutu bato ya est na cité umoja baile bauti koleaka mikolo oyo bauti kolia lisusu mais abimelaki bango bafourniture scolaire bakaye bauniforme après balambi biloko baliaki donc vie na biso ayebi baaction tout leader asalaka même ntango akendaki mbujimai abimisaki bato na bahôpitaux bamama babotaki bazangi mungu kobima afutelaki bango assiste tout do bamalade assiste makambo ebele vie na biso bokeca ayebi siko mpona koéveiller conscience ya bato yango vie na biso asalela biso makambo wana vie na biso alinga biso ye akopekisa concert na biso te mais azofinga azotia polémique na kati bino boye na boye wana azosalaka azopesa biso mwa visibilité moko boye avie na biso voilà, fidèle abonné, bozoka déjà dit molobeli ndura za koloba bo partager émission massivement, bo liker, bo commenter, ba commenter na ndeko ko like sake, to sala kinini, to loba ki mabe, to malang bo tshepso kana ba commenter. Voilà molobeli nduri et l'actualité nous oblige pour un nouvel album na biso. Et ça déjà pour quand et tu grapes déjà date to wana likama. Wana likama penza mtu abongami bien te okufa. Ah. Yeah. Et comme si likama okufa. Te wana likama penza na ebiso likama ezoya. Likama ezoya nga déjà na yoki moi quelques chansons en tout cas non. Oyo ki déjà na kacha. Mortel ekosa. Ce qui est libosé zaki mortel. Mortel isko ya turo na ebite. Oh eza bombe. Et tu trouves ça mortel 010 ou bien mortel. Ya turo nga mone eza bombe. En attendant leader na biso apesa biso titre mais
Osoka déjà quelqu'un. Ngana ko pesa kaka titre nango bombe kaka. Bombe kaka po eza bombe wana osoka déjà. Déjà na yoki. Est-ce que ko flasher biso ta muke pour non, na biso banzembo eza wana non. Eza ba canon. Eza ba canon penza. Bon, na ebité leader. Banzembo musu ba inspiration azaka wapi? Na ebité. Ma album wana na yo sabino bozala kimia ba griffe bomitungisa te wana eza bombe. Album wana e ko résoudre makambo ebele. To ko zonisa banyama ebele na nzela. Banyama ebele babunga kina makambo musique ba betaka mingi ba bêtise. Ko zonisa bango na nzela parce que album wana ezo ko éduquer bato. Ezo ko zonisa ba artiste ebele na nzela. Est-ce qu'on a qu'à l'album Molo Benjuri en tant que porte-parole? Vous préférez Tigre à ça la featuring na artiste net ya mboka nini? Artiste oyo linga kake Tigre ya fan na bango na kati album wana ba binza. Omoni tolongolana no complexe wana. Voilà. Omoni ba featuring. Featuring ezana ngo kaka moi ba complément to sala kana biso. Pona kaka ko collaborer, ko kabola moi ba diversité ya musique. Mais featuring eza eloko ekoki ko assurer artiste te. Il n'ose pas comme Tigre ezaka pona featuring te. Tolongolaka un peu moins complexe wana. Il n'ose pas beti album a yemoko 15 titres. Sozi ba bébé de bébé. Ozi ba kweli. Ozi ba répond moi. Ozi ba EJ. Ozi ba J. Ozi ba Bouchou. Ozi ba générique mortel 06. Abeti moko ba ade ezawana mais au sentir penza que ndule surtout à la kaka focaliser parce que un tel abeta ka ba featuring et biso photos à la ka focaliser na ba featuring te bon zala na nous sir na artiste na bino ye moko nanu ba featuring eza complément eza eloko toko ko chela mutema te eza eloko toko ko chela mutema te. Pour biso moko tozana no makasi leader na biso makasi penza. Batu wana bino bozo lukana bango balukaka leader pour participer na ba projet na bango. Parce que biso pourquoi tokozala kaka focaliser na ba fit. Est-ce que Wizkid le temps a bengisa ki leader na concert na ye a dû cacher 150 000 €. Et c'est tout ça qui n'est featuring. Mais il y a des gens qui ont fait des bangote. Pourquoi bengisa ki bangote? Il y a des gens qui ont fait des visibilité na sima bato. Mais biso tous a bongote. Biso tous a na visibilité. Ba featuring eza complément. Et ko sala nango. Eze loko ya bomitungisa bochela ngo mtima te. Bozala dans sir na bino moko. Ba griffe mutu akosa bino te mutu abanda ko tinda bino ba fit c'est quoi? C'est rien. Ba fit c'est rien. Il n'ose pas bêti mortel 06 a bêti ba concert à Québec États-Unis. A bêti ba concert belé. Et ça pour na featuring te. Et ça pour na signer na 1xbet. Et ça pour na featuring te. Les deux ambassadeurs à Vlog belé. Voilà, fidèles abonnés, je crois qu'ils sont déjà presque. Sans oublier que à Sombaki Corvette, ils ont pour na featuring. À Sombi Range Rover. Ils ont pour na featuring. Voilà, fidèles abonnés sont déjà presque dans la émission. Voilà, mais aux actualités, jamais tu connais les Kayango. Molo Benjuri. Featuring au Tomoni Gendera to Betana j'ai un biso DJ featuring au Zemolapso et les cas déjà ils ont qui déjà dit un poutou. Ils ont tambola ndenge ni. Te kenango bien. Et kenango bien. Nzembo e sangisi penza 3 artistes ya minene bongo. Ozi mama rebo ona kopesa na mbote. Moi c'est kitoko ya mama na ya papa na biso Inozo Tigre les ballons de la musique africaine na bébé na biso bébé moko ya kitoko makasi. Donc artiste ya minene bongo basangani bisangana nzembo ya kobeta te ngeli. Nzembo neza kitoko makasi sozi couplé ya leader na ngai avant cha lokolo tala. Avant cha lokolo tala. Tala ninga kwei. Abamba mina tatami. Tatami. Akoy. Wana skomer na biso alobi yo sokola maboko na yo salite. Sokola maboko no salite.
bana omona bana ebele bakomona bango basalite mingi mais avant nane na caméra po amibimisa lokola artiste sokola maboko no yo mama lobi sokola maboko na mukaji biscuit chulu bonbon azoba alola balola azoba alola non oyo ça penza en tout cas vous la deuxième album vous sentir penza que makambo ya koleka o ezali pour la photo de circuler que j'ai leader à son binda ku ça solo to za lukuta wana toko wana za vie privée ya leader nanga wana za vie privée ya leader nanga ah tout le bila musique voilà mon le jury avant tout et puis et là comme sou le bila mon bilo pe baba ba journaliste ba chroniqueur boza penza mystique na nini liso mo le jury awa inosbi alobaki na ko beta na Rwanda soki contre bo chaki makelela bo sali ba émission so bo sali so ba 1000 émissions so fali yo na ke beta na Uganda obike Uganda awa balobi ba dépasser ba borne na bango na est na biso bale biso mabele tozaka na justice internationale na Uganda mais fali abeti kuna bolobela ngote pourquoi fali abeti kuna bolobela ngote mais pour na inosbi wana bokobimisa ba verset biblique fali abeti na Uganda biso na Uganda kuto zobela te ba déplacer na ba borne na bango po bale biso mabele bolobela ngote pourquoi pour que toki ne soumate zomona ya inosbi nde bokolobela mbango mais ya fali azobeta ba otika moni bozala au milieu du village bozala au milieu du village bo traiter inosbi ba kombo nyonso mutu fali ye wana beti bolobelo kota na ba anglais moko epola ke koloba kuna bolobelo kota bolobelo kota mais bah tu étais déjà comment ça les mabambe monsieur so ça les maba to ça analyse sur ça déjà bah nani ça l'analyse ngaka mutu na bimisango ngamutu na bimisa mais c'est que mtoza na retard au internet et puis eza kutu festival abimisango lokola concert na ye tala lunanu Congo e comme otambola kana lukuta festival mais abimisa lokola concert na ye isa kitoko ta inozi bindenga za na seza concert achaka eza concert seza festival ache eza festival fali abeti 3 nini festival na festival ake Kenya Kenya wana ezaki publicité ya whisky anniversaire ya whisky concert na yete festival ya anniversaire ya whisky mais comme concert a commission concert na ye ayepe Uganda festival a commission concert bino pe bondimi yango bona bela yango te bore bela yango te bomeli yango ya normal te mais ya baptiste musu nde bokolobela mbango ya baptiste musu bokolobela mbango parce que par là on yo lobake biso ba congolais tozana bolingo kaka côté musu côté musu bolingo ezate bon musique ya Congo ekomi ba chroniqueur ba kona ba tendance oya intel moye bolobela siko mabe ya fali ezate bokomi ozélande bomona kaka ba artiste musu bolobeli mabe na bango mais mabe ya fali bokolobela ngote tant azobimisa festival ke concert na ye bo beti maboko bo panze ba image mais bo préciser te tant abeti na Uganda oyo baza guerre na biso bolobela ngote bomeli mais soki nozi mutu abetaki kuna ba analyse lingeke ban oyezaki festival o biso na Uganda boyete mais yesi koyo fali abeti bolobela ngote izaki tokote Voilà, fidèles abonnés, nous sommes déjà presque à la souka monsieur Abisso Moulobelinjuri, mois de la fin et nous ko ibsa pour avoir la news à Belgique, on va se babiller parce que décembre déjà ça calaté parce que micro déjà to la muka ni ko ibsa pour na batigre to na batigre nyonso o bazan ka sa Belgique et le 31 déjà ezalango musika le premier plutôt. Bon, bah qui des tigres de partout, il y a Angleterre, il y a Allemagne, il y a France, Belgique. Bon, mi tungi sana benote concert est bel et bien confirmé. Il nous dit tigre cause la bongo wana les premiers. Bon, continuer kaka ndenge bozo somba bien na bino mutako sa binote bien jeté kama ngana ko sa ba griffe ya awa. Muta décourager binote bien jeté kama.
griffe oyo akozala capable asomba bien na ye akende akota concert pour bagif bazé belé oyo bakozala bongo na Belgique bazawa bakozala na Belgique pour na participer na concert ya leader na koyesa bino bozala toujours concentré deuxième album ezoya wana ngana kobenga na kobenga ngo bom bozela yango maboko kufungama ezoya bo activer déjà ba giga na bino ndenge bomesana bochaka déjà ba 5 ba 10 giga bozela déjà album na bino bombe ezoya pour etumba to bana bombarder penza ba album tout ya lokuta ba bimisaki oyo mutabimisi 31 chansons mais 7 ebeti alobi eza réussite to ko bombarder ba album nyonso wana ya lokuta to ko bombarder ba album nyonso ya lokuta oyo penza ke album mobimba okomona ka mutakanga na komoko azoyemba kaka soki bibi ti nzembo esili kaka bongo biso to ko sabanzembo bongo to misabanzembo qualité oyo penza ke responsable ya koyoka ngo mwana muke akokoyoka mama akokoyoka jamais responsable ya kokovanda na mwana na ye na mwasi na ndako ebanda kaka bibi jamais ekosala mate biso to koyande ko bombarder banzembo neti ya bongo to ko bombarder yango elimwa mbala moko po ezana sensité ezana tina ya kozala na actualité te ezana tina ya kozala bato bayoka kango te po bato pe bazoyoka kango lisusu te album ya Fati bozela deuxième album bozala toujours concentré wana na kotala bongo mwasi na ngai na ndako Marie Kalanga ma femme que j'aime beaucoup mwana na nga Jovic aki maboko bank petit na nga nalingaka etro viens nga bienvenue be les grands déclarants na aéroport Anjili mutaleki azate de sozana dossier kontatenga molobeli ya tongo na kokomisa pas viens nga bienvenue be ya ata balobi ozana dossier ndenge ni na aéroport viens nga wana viens nga bienvenue be akobeta ngo dada Eleki. Voilà, merci beaucoup mon nouvelle jury pour Natao disposer pour que toi yambayo merci aussi naba on nous va partager émission ba ko liker aux ana poste sur le JK TV News contacter biso na plus 243 89 86 49 338 et voilà contacter biso là au Kozwa. Oui mon nouvelle jury. Tiens. On gueule au bac c'est loco. Té na ba c'est loco té déjà na loco. Ko bac c'est loco té pas la moninga là. Non, moi nous autres là. Na beta penze lo moko ya mabe mais. Te kasi beta va kata biso caméra o beti kaka mba. Na meli. Na meli pona ko samba na bato mususu. D'accord, merci. Na ko bimisa 18 avocats na zakana bango o bazaka penza na bato jasika basamba pe balonga déjà basamba tina ba poto mais voilà, merci beaucoup. Je disais déjà aux gens la poste à collègue JK TV nous a contacté. On a plus de 243 89 86 338. Contactez Bisso là au Kokuta déjà directement na Bisso pour que to yambayo voilà ce qu'ils ont besoin de. Au moins message kaka na ba griffe. Ba griffe. Vous partagez l'émission. Ba griffe vous partagez massivement pour que ça Bisso bien. JK TV vous s'abonner massivement. Ba griffe vous belé ma casse. Ba griffe tosé belé ma casse to partager l'émission to s'abonner na JK TV wana message na bino voilà ba griffe message na bino yango wana boza pour la poste à koleka bo contacter sur le numéro wana na PC plus 243 89 86 et 337 na suka voilà ceux qui ont besoin de te to kutana bino balasima bye bye à la prochaine.